Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nde bozo mona na ba écran eza Diego oyo abomaki mama Yvonne aye yo awa vandi na chaise roulante na ye en direct à prison centrale de Makala et na maboko na ye bozo mona balingi ba bande yango ezomona na vraiment sale et oui notre frère akufaki te bon tobenge frère oui c'est notre frère quand même ataza assassin aza kaka ndeko akufaki te aza en vie asalaki nde crise kuna na prison ya Makala asalaki crise suite ya bainfection ya baple wana aza nango na maboko et puis ye wana nde bozomona son état kaka na kotala boiseau ezomonana déjà c'est un peu bizarre. Donc, c'est ça l'info que j'avais. Donc, notre frère Akufite, pour Batebele, Babande Kotuna, oh Akufi, oh Asali AVC, ceci, c'est là. Oui, Asala qui crise, mais il y a la mouki, suite il y a une infection. Donc, voilà, il est toujours en prison. Ndenge Toyebi, dossier nae Bakataki, Bajijaki en fragrance pour vu likambo ndenge se pasaki mais elingi koloba te que un jour bakoki kozongela procès te donc bato bakitisa mitema baoyo bazokanisaka likambo yango bajuge yango mbangu mbangu batuni ye makambo mosusu te non et dossier ata bakati makambo soki baélément nouveau ezali baélément oyo ezaki ekoki korelancer dossier bafongolaka toujours dossier babandelaka kosamba déjà tomona mpe toyebi eza na baka ya bato ebele omona akota prison ça fait 30 ans après baye kocomprendre que erreur esalamaka barejuge mpe babimisi mutu ça arrive ou soit bajuge likambo yango bamoni ke bajugeaki mabe to pene bakatelaki yo elekaki moke mingi babandeli mpe bapunir yo donc ça peut arriver donc soki baélément mosusu esajoute na dossier soki nde baza wana baélément ya sika bapreuve ya sika eye ezosenga ke Diego aleka lisusu devant bajuge akoleka mpona kosamba donc tokitisa na biso mitema mpona bandeko nyonso bazokanisa ke non bakati makambo yango mbangu mbangu en tout cas sûrement oyo nyonso esengalaki bayoka bango mokolo wana bayokaki bango donc soki eza na bato mosusu esengelaki bayoka soki bazalaki te bazalaki te donc c'est ça un peu l'info merci à tout le monde portez-vous bien ciao abonnez-vous massivement merci